Bonsoir, et, good afternoon, guten Tag, ça dépend de l'heure, ça va vous trouver dans votre maison. Alors, de suivre notre programme d'aujourd'hui, c'est Mayo Gino de Bundes TV. Alors, oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes, toye lisusu pour nako pasula poke na biso ya butu ya lelo. Alors, pour nako pesa bino message oyo ezali vraiment très important. Alors, suivez après ça. Alors, à Berlin. Berlin est très cool. Alors, bon, Monique. So, Valandia, Mayo Gino de Bundes, toye lisusu pour nako éclaircir bino lisolo na biso oyo ezali vraiment ya mawa. Alors, mes condoléances tout d'abord à papa Caleb. Caleb Azali vient à Bisso, Azali vraiment na matanga. Alors, mes condoléances et la famille Kandosi, na France. Alors, mes condoléances au Nyoso Bazali éprouvé. Alors, mes condoléances Isaiah Bino, Mayo Gino de Bundes TV. Bandeko toye lisusu pona ko pasola mpoke na biso ezali que pona mpoke oyo vraiment esali mawa. Amour ezali lisusu te na monde na biso oyo ekomi kaka koyinana, komi sala mabe, ko finga batu, ko tonga batu, ko sala kaka makambo ya mabe. Alors, tandis que Bible ezo yebisa biso que toyebite lobi ekozala ndenge nini. Yo osali moninga mabelelo ebiso koma lobi oyebite. Soki totangi na mukanda par exemple mukanda ya James elinkoloba James 5. So James 5 verse 13. Warning against boasting. So verse 13. You should know better than to say today or tomorrow we will go to the city. We will do the business there for a year and make a lot of money. What do you know? What do you know about tomorrow? How can you be sure about your life? Ezali que batu bazangi mawa bamususu bakomi ko bomana omona moninga ba discuter na ye alors ekomi problème ya kubitumba tango tsuko bitumbe ko sile comme bitumba ekomi ya kobomana neti ndeko na biso moko boye bachubaki ye bambeli alors tomonaki na ba réseaux sociaux a vraiment esalaki mawa eza susu na ba famille mususu baza vraiment que bazokoyoka nezate. Alors il y a toujours des problèmes sur problèmes. Alors bandeko tozokende wapi? Parce que nzambe alobi na biso tokoka ko lingana me bolingo ezali lisusu te mutu na mutu akomi kotala intérêt na ye personnel. Alors tolanda moke mwa extrait ya ndeko na biso oyo ndenge basali ye. Alors tokozonga susu suivez. Oui, bobuti kolanda un extrait ya ndeko na biso ndenge babwakeli ye maladi. Ezosala pasi na kobwakela moninga na yo bozalaki na ye bien, ou bien soki mwasi na yo bozalaki na ye bien, ndeko na yo mobali na yo bozalaki na ye bien. Alors ozwa kaka pona kaka lukunya, pona kaka ba problème boza nango, kaka koyinana peut-être ba discussion kobwakela moninga maladi. Ezali mabe makasi. Aleto lukelongi na Nzambe bino bozo landa na bino kaka mokili ba oyo nyoso bazo sala mabe wane kozongela bango parce que bino pe bandeko bazo bwakela maladi il faut boluka belongi na Nzambe kolela ko tshana ba réseaux sociaux eza na solution te ezali que il faut koluka elongi na Nzambe na tout d'abord. Alors bomona ke Nzambe abosala bikamwisi tango luki Nzambe makamwane koyela yo ta soki o matina na prière o tindeli bango mipanga na bango nyonso o bazo tindela yo ba flèche na bango ozongiseli bango de retour Nzambe akosalela yo ndeko. Alors kolela eza solution te so okangami na Nzambe nde okomona ngolu na Nzambe ndenge kosala parce que na mokanda ya James verset 13 Nzambe alingi koloba boye
You should know better than to say today or tomorrow we will go to the city. We go to the city, we will do the business there for a year and making a lot of money. So na 14 balobi boy, na 14, to komi na 14, what do you know about tomorrow? How can you be wane komi sko question sur ezali? How can you be sure about your life? It's nothing, so to komi na deuxième, troisième question. It is nothing more than must that appears for only a little while before it disappears. Ok. Elingi koloba boye. Bandeko ebele basalaka plan na bango, mais préparer bien, vraiment bien préparer, azokende voyage, ya business, nazokende pona boye. Ok, kobwake la moninga maladi, olobi ke ngaso na bwakele maladi, na kosala boye, na kozwa soki nini. Okofinga batu, ofingi batu, après olobi, oh, nasali na sosoli penza, yoki yango penza. Alors, na livre à James 13, soto tangi na livre à James, na James 5, verset 13, ti na 14. Toko continue na biso pe okotanga na yo ti na 16. Alors, ozala kitoko. Alors, ezali koloba que oyebi tango yo obwakeli moninga maladi, osali ba programme na yo ke oko sala boye, osala boye. Alors, wana eza plan na yo. Obwakeli moninga maladi, ozo sala ke okoka kosala makambo mosusu, alors oyo yo kanisi okokokisa mo. Mais oyebi te oyo Nzambe ndenge ni azo préparer vie na yo. Peut-être lobi po kokoma te. Peut-être pe muto osali mabe wana sikoyo. Alors obomiye par exemple, ochubi mbeli, ofingiye, osali nyonso, yozo kanisa avenir na yo, na kozala bien parce que yena bwakeli maladi, na kosala boye, alors on a aza susté. Alors mais ozomi konsande. Oyebi lobi te ndenge kolekela yo ndeko. Parce que lelo moni yango vraiment eza ya yo journée na yo. Maintenant lobi. Oyebi te soko kokoma. C'est un peu ça bandeko. Bolingo eza susté. Tombela na mwa mai après. So guys, it's your man Mayo Gino, the Bundes TV. We are here in Istanbul. You know, I'm always Vous abonnez na Mayo Gino. Zongi li susu, alors toko kako continue na li solo na biso. Alors ezali que bolingo ya solo ezali li suste, bolingo ya Nzambe ezali li suste. Mutu na mutu akomi kaka koluka intérêt na ye personnel. Mais c'est pas bien. Ezana ba mususu bazana patience te, bazana patience na vie te. Balingi kaka azwa mbangu. Aluka a réussir mbangu. A éviter que mutu na mutu azalaka na temps na ye. Alors Nzambe apesa que mutu moko batumi bale bakokufa balalaka mbetu moko mais bakokufa jour moko te, bakokufa jour moko mais ba temps différent. Alors ça veut dire que chacun a son temps. Alors ce qui n'est sur moni que vraiment yo ozo réussir na yo te. Ou bien ozo mona ke makambo ya Nzambe zo umela oke koluka ba nzela mususu. Alors, vous avez singa na kingo parce que kuna côté mosusu yo okende okanisa ke ozo esengo te les loko sala fingi mutu osali mabe okanisi ke tant na sali bongo esili pona ye mais oyebi plan ya Nzambe te eza envers ye parce que mutu wana osali bongo peut-être ye kutu aza kutu akozala kutu akokota kutu akomona kutu Nzambe. Alors yonde mutu ozo sala mabe ozo bwakela ye ba nini wana tango yo kokufa okende lifelo. Alors vraiment osala attention pona ko bwakela ba ninga malade eza kitoko te Nzambe alingi biloko wana te. Soki bomoni ba Mayo Gino ba komi ko sambela. Alors il faut vraiment boyeba ke Nzambe akomi penza pembeni aya parce que boyebite ba ndenge vraiment que oui, ndenge Nzambe azo toucher bana na bana ba jeune génération mosusu ke bakoka koyeba ye. C'est un peu ça bana oyo bazo ya sima ba koyeba Nzambe mingi. Alors biso oyo tokomi ko telema liboso na bino to pesa bino ba conseil et tout ça parce que na ebisa ki bino ke Mayo Gino ezali tozana musique religieuse ezana kati tozana ba témoignage tozana ba makambo nyonso ya kitoko tozana ba rap so ba freestyle
eza na kati tozala ba comédien bakozala na kati bazali pe na kati alors masolo bampoke na biso nde tongezana kopasola yango tokopasola alors vraiment eza pasi mpona bandeko na biso bazocomprendre vite ti lelo bazocomprendre te alors que il faut pas comprendre parce que nzambe alobi soki olingi moninga na yo alors wana nde olingi nzambe mais moninga no zane pembeni ozolinga ete nde ni kolinga nzambe bamosusu bazalaka non nalingi nzambe alors yo moko ozolinga nzambe mais na motema na yo mabe ezali koyinana ezali koswana ezali kotonga ezali kofinga ezali kobwakela baninga maladi ya mabe ezali alors nde nzambe akolinga yo soki oza na ba situation ya bongo vraiment que oza na comportement ya mabe alors il faut faire vraiment attention bandeko il faut kolingana ezala ninga na yo aza na pasi osalisa ye ozamoni ke kuna petit na ngai boye aza na souffrance mais osalisi ye ezalaka bongo soki osalisi moninga nzambe pe akotika yo te akopambola yo okozala toujours vraiment protégé atako obondo oza na ka moko ya urgent okomona ke loboko na nzambe eko touché na motu na yo okomona ke okobika alors tozalaka na kondima tomonaka nzambe te mais la foi qui sauve atako nzambe bomona tomonaka ete ekondima na yo ekobikisa yo c'est un peu ça c'était votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes alors ayaki pona pasola mpoke na bato ya mitema mabe alors botika mitema mabe alors nzambe alingi biloko wana te alors so bo continuer mitema mabe moninga azo aider yo na ndenge que ya bo amour du prochain yo sikoyo kozwa okulati na mutu ke non azo lingela nga pona intérêt boye mais non c'est pas ça quand même il faut que ça quand même raisonnable pour tout d'abord oyebi te ayebisi yo te ke non eza na nini ya boye non ezali que azo aider yo alors so moninga aider yo baluki susu obalukeli vraiment eza bozokende wapi bandeko yango mona ba divorce comment partout koinane komi partout koswana komi partout alors vraiment jusqu'où bosala quand même attention parce que nzambe alingaka biloko wana te moto aide yo senga merci moto akabeli eloko senga merci omoni ndeko na pasi salisai omoni ke moto aza na likambo sungai consoler alors bomona ke nzambe ako aider bino alors nayebi ke eza pasi bato mosusu bakokaka te ko aider baninga mosusu bamona ke baninga mosusu bango nyonso baza bien alors ba mosusu baza ba problème ba mosusu baza na ba c'est que il y a trop de problèmes dans ce monde ici alors il faut vraiment aider les autres les autres alors il faut quand même vraiment kozala na souci ya moninga ke na bwakele maladi pona zwanini na finga pona zwanini na tonga pona nini na finga pona nini na chuba mbeli pona nini na boma pona nini omoni ozosala eloko te ntango yo ososala makambo wana oyebaki mopanga na nzambe ekokitela yo parce que bozosala makambo bokanisi ke nzambe azomona bino te pozela okomona un jour ekoyela bino nde wana bokoloba si je savais ça sera trop tard alors ezalaki ya bino Gino Mayo de Bundes TV s'abonner massivement alors ya bino yango mama Daniel Mbwese ya yo yango alors famille Chandene na Kinshasa ya bino yango famille Mbwese na London ya bino yango alors bala nyonso ya Mayo Gino de Bundes alors que le Seigneur vous protège on est ensemble yes we can danke ciao. Hi guys, it's your man Mayo Gino de Bundes TV, you know what I'm saying? So I'm back again. If you want to see the rap, Gino Mayo rap, then come just subscribe, you will see how the things happening, you know what I'm saying? It's your man right here. We got a new channel, you know what I'm saying? So I will do some freestyle, you can listen to that.
I'm sorry, mom. The time you told me the truth, mom. I did not respect anything you said to me, mom. When I grew up, I see everything you said to me, mom. But right now, you don't live anymore, mom. Good time is over. I pray that the Lord will give you peace, mom. Will always bless you with the peace, mom. Yeah, I'm sorry, mom. Vous s'abonnez à Mayo Gino TV. Donc, vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez, vous savez bien. Vous avez une émission qui toko, vous avez un conseil, vous avez vous s'abonnez car vous avez décidé. Merci, Baba. Bonjour à tous, c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes. Nous sommes venus encore pour vous présenter notre émission de Monsieur Jock Likin. Alors, Bolanda Masolo na biso alandia Mayo Gino de Bundes outi Bolanda biso na canal na biso ya Mayo Gino de Bundes TV. Alors na limi ke bo sepeli mingi na nini na biso émission na biso ya Mr. Jock Likin. Vous abonnez na Mayo Gino de Bundes TV. Gino de Bundes TV. Vous abonnez na Mayo Gino de Bundes TV. Vous abonnez na Mayo